qui est dedans. Ici, on ne refuse rien. Encore tout là. Moi, ma belle, n'est pas moi non. N'est pas. Voilà, bonjour et bon dimanche na batu tout balingaka belle vie qu'on dit la patronne maman Morote maman Rai Goshi famille Libota place tout besoin mito lingaka bino na tina alors to consommer film na biso temps de la fin autant na 3e épisode ya le 4e épisode na biso ezo kota alors yo za wapi ya kota na ndako za na métro za na bureau za place nini consommer temps de la fin et ça la bien en tout cas to kota to tia ba commentaire ba message na biso alors to tika vraiment là je dis un grand merci à Dongo Lessa Nzamba Versace merci beaucoup. Merci beaucoup na Dongo Lessa Nzamba Versace Odette Lessa maman la Loisline Johnny Lema Aquarium Babi Fimoka Boa Kama mi file sa monter ma bateau papi Lessa de moi félicitations yao yangwana ma copine Babi Soningo Boa Kama kabelo bien ya kano betaka na TikTok Nadine Kialuta okozwa kabelo qualité okoboa kama wow olingozo kabela kitoko betaka Irene Kialuta na TikTok okozwa kabelo qualité ya kano ya classe ya milai mesure tout yokolinga okozwango babi Irene Kialuta motema Richard Karine Zanga excellent Joël Isimo les millions fondation Guy Lutongo babi agence César moko adage Lubanja de Turquie Luanda Kinshasa babi adage asuki loka na Turquie azana kata Paris o wapi Rose Menga zawana Patricia Branco boss azamoko Okem Edouard le roi célèbre Christian Ngoma yo yangwana jamais côté rata ya merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema bata maman Nancy meilleur couple merci à toi mauvais propre Tito Dacosta babi boss azamoko Okem Edouard babi vena biso Pablo Kine babi maire déclarant na kata Luanda ai Guy basket mokonza des continents Christian Zarco Christian Zarco merci à toi gloire digitale ngabuna tina po nganga tina mama grâce à maman na likambu yaka temps de la fin moni ba comment on va filmer ba sala ba scénario vraiment ba sala mais moi la moi soyo non yango belle vie yango ziano belle vie you gonna na kombo belle vie belle vie ça veut dire que belle histoire belle scénario maman belle écriture yo belle zanga Nathalie likambu ya mabele palolinga muto vraiment likambu mabele et puis c'est makasi ki nazaki ya kolemba na tema bake ndini ya koluka nazobunda na boka lisusu boye le temps de la fin écoute le temps de la fin écoute le temps de la fin Nathalie première nazomona na boka deuxième na la troisième boye surtout tableau ya maman Milo obi ba maman Milo
Longonia. Maman l'a mérité. En tout cas, Milo, bravo. T'es. Ozomona Milo azoko incarner rôle na ye ça la vie réelle sur scène parce que ba maman bongo baza oui on va encourager bana na bango na ba maman bongo baza en tout cas maman Milo bravo to peso ba félicitations parce que oza ko incarner rôle no ozo talisa ba maman oyo batindaka bana na bango na buzoba bayelaka bango bambongo tala Belleville muto tu prier Milo tu na Belleville mateya ekoti quelle matière vraiment maman a incarné rôle état que moi si état que maman elle a dit c'était que azotinda na mabe oui azotinda mabe azola c'est maman ba tinda ka bana na mabe ba ko tinda bana loko ya te vraiment ça bana ndela nzana non maman mila azosala mais quand on a kazotinda automatique ekoti pour dire biloko ya apesi be viblo ko ya te osomona totala sous tableau oyo tala tableau ya Presley oti classe au maman no mar tala mona Belleville pa uti pe classe ni pa obima na école na bango aozonga tala regarde Omar pa bana wana c'est comme ça ndio Omar azaki na posa sunga mona Belleville ala bezo asunga parce que ça ba condition mais ba condition na bango ba pesi ye mbongo no wana za nango okoki kosunga mutalibana to ko sunga famille to ezaka pona mwana na ye na mwasi na ye po mwasi ne wana nani eza nani eza Sarah Masiala mbote place ozali Sarah aza niesi ya Gino. Ah bon? Gino skoyo mo maître na bango eza junior. Ozomona bota la place tala en tout cas Belleville en tout cas bravo famille bota to mi beta na maboko biso bo place to za famille bota. En tout cas Belleville wana photo simbe awa. Muso simbe boya. To simbe awa kima. To simba Belleville awa. Kasi tout est soutenir ye na musala pe na prière. Parce que muta total sa biso ba réalité makambo ezo leka na Kinshasa lelo. Ah non. Grâce. Ya on c'est normal na comprendre il faut azala ba bundisa ye. So ba bundisa Belleville, na ba bundisa na Tina. Quoi na Tina? Bazotala depuis Bel Air et Bandi. Depuis Belleville tu fais Bandi et tu sais comme un film à ma bête. Bon, tout le monde a n'engazo déranger. Moni, faut pas bundisa ra ye. OK? Depuis Belleville Banda, à train de bloquer ya kitoko. C'est normal, quand on a tali film, na zotel le bandi, il y a Belleville Banda carrière na Belleville TV. Là je dis oui, bah on a raison. Faut abonder ça. Vraiment. Bah ça peut na 1000 raisons. Parce que zotel là a choix les locaux moroté. Vraiment. Le ba film nous sont comment 6 à 100%. Dans la vie il y a nani ya décor na Pierrot. Bazaka via dame. Sobo ate ya Ernest to botika dame. Nani pa yeli bango lisusu baliaki soki nya ou soki ndenge nini. Non, nya ya misu seke. Nya. En tout cas Pierrot dommage. Siko tala dio wane. Fozaka na bela. Tala décor ndenga vandi, tala Pierrot ndenga vandi, tala siete bazali. Diaka. Oboni so déjà tu na film, c'est comme ça mutu. Tala Miker. Tala na tune ndenge mazobuwa kama. Azwi bateau pendabi ke so na PC na tie oyo, na tie na ye, so a beti, isa poison moko bo. So na zwi Milo, na zwi Sarah Masiala, na zwi nani na tie e ça la poison. Toi pendant jouer grande terre ya Gino. Tala so, on ba to azwi grande dame, ba grand monsieur, ba to raisonnaka. Te moningai bela oyo Belleville nzambe na lola apambolo abakisolo mayele parce que mayele ozopesa tala et puis bon d'abord tala rôle ayi nango tala atie temps de la femme oyebi bato kome ya monde ya molili oyo basiliki ndenge beva ya kofongola biso misu kofongola bana na nzambe misu en tout cas famille bota place nyonso bozali tala tochaka tolo na se pona Belleville tous à la discrétion te po azotalisa biso comment na vie okoki ko gagner vie na ndenge et pas nzambe comment koza na confiance en nzambe tala Omar
azalaki na ye bien azalaki na pasi azalaki kutu na mwasi na ye soki Sarah kene kotante Omar te mais peut-être ape msumu ya bajino wana mpe akopesa Omar mbongo te abala Sarah boye na boye lelo ekomeli Omar condition Omar atanga atali mwana Bellevue amoni ye ayoki pasi moko ya ayo kozwa mwana ne na classe mais mwana wana azokende makolo esali ye pasi Omar avai na ndako raisonnement ezongi ye mbongo no wana okoki kosalisa mwana moko ya libanda te mbongo wana okoki kosungela ngo mutu moko ya libanda te me ndenge nga nde nazomona na filme ndenge nazomona na filme komisa te olingo bimisa biso famille moto tozalaka motema kaka ya décor famille moto tobombaka te alinga bimisa nabomi partout wana pardon tala beve bopesa bato posa en tout cas il y a ce qu'on raté 4e épisode lelo tali yo lelo na oti la 5 giga ya ngana za ba giga na nga ya 1 mois déjà la penza na moni film eza film moko na biso bato to jouaka na biso ya chroniqueur et puis ça maïle pour nini tant on doit film na film okoza pe film ya au moins na film yoka au moins na film eza d'abord leçon et surtout na bana baso bakena pa ba quartier obakena luka vina ba onka fake pa quartier mo bon ake luka ake aosela bana batamike aosela betola bana batamike eza mama na leçon Bellevue ofungola et après était biso ya jeune oko mala mwasi aza mukolo na ote age mona mama na ote nyonso wana fo to prendre moto total na Bellevue bake eloko na ko sala eloko na ko sala te eloko na ko sala neti ko bima mwana mukende tingabo qui maintenant maman a 50 ans 40 ans ils ont malédiction tala sikoto tala papa na biso JR je na mwasi tala JR mwasi na kitoko le na kati ndako avandi en plus azoyebisa pe camarade ne papa Alain abi nazui pardon vous excusez abi nazui mwana moko boya kitoko et moi on sautait pe après je vois na mwana mais mwana ngosko JR ke lunga o gère luli wana grand homme mutabakisi tala ndenge famille yango ozomona na affiche batie JR aza na nini na makila na mbundu toyebi te JR ke sukele ndenge ya to dévoiler en tout cas yo moko kota na Bellevue télévision que no consommer ya omonga place na batie abonné ni ata kuna ngi omna ngongi seka allez o critiquer na ngonga wana après aucun sous côté bataka disapana très bien otiengo ngi oyesu côté ba komi commenter mama kotika ko zangisa commentaire te ça commentaire olingi soko obwaki ya Bellevue ba fleur kaka yo soki po ba la patron nzamba pambolo kaka yo soki po ba famille bota nzamba pambola rabino kaka yo ya o eza malamu Bellevue c'est la biso kaka musala famille bota to bima na distraction famille bota biaka omoni ba conseil sube la pesa biso de longa grâce nazali o eza témoignage biwa parce que bientôt chez nanga bozomo na film moni to na tala ki le temps de la grâce nazali film mo ezokota la chez nangai eza livre na omoni ba terre mi ba jouer eza kana 2 épisodes livre la pe ezolakisa biso bomengo nini tokotikela bana ezali mona Bellevue na temps de la fin azolakisa biso eloni tokosala te tala bandeko na ngai tokuna ntango asuka ya solo oyo nyonso tomomona na YouTube okofinga koloba bêtise moko okoloba te devant bato basalite moko okoloba te devant apparat tomoko biso na YouTube c'est-à-dire le temps de la fin mutu asunga yo oza ingrate liboso le temps de la fin mutu apesa ngopa mai yo fingi ye le temps de la fin yango yo le temps de la fin olingo bala oza na mbongo ya libala te bapesi yo mbongo lelo fingi ye le temps de la fin totika eloko mokili kuna suka ya solo tozela te babaki okoya na yesu elingi koyela yesu yango déjà yango Bellevue alakisi biso Charlène apesi biso sika kitoko boye obalukeli ye le temps de la fin maman Charlène merci Charlène nani maman Charlène na papa merci parce que na repesa biso place ya boye
c'est kitoko ya kolobela le temps de la fête ya la patronne En tout cas. ya maman koma maman la babu mobutu Poutine de l'écriture. tala lutumba ya bala basi Sioma. lutumba beta kita lutumba yemba akoma ale belvis ko la théâtre ya kozwa abandi okoma En tout cas. yo baka na adage mo balba ke basi atonga mboka te eza lokuta parce que na réalité bato bamosama mamine na mboka pasi tala belvikati tala dinana la douce tala ici péchant Maman Mobutu. basi ozosala mpela fierté otali bo ozongi omoni côté na biso omoni biakazanga Vraiment. otala bomoni Des mères. jema ibele omoni tala famille libota okela ngamba bamindele kuna na poto Nikleti Duma esabi gracia félicitations nakasi koza famille libota te kasi asabi ngai nazaka famille libota tala kuma mosu ya famille libota ezalaki toyongi esabi grâce atika ngai nazaka na groupe ya famille libota na Paris kabi abi naza famille libota oke basi baevalarisi basi ndeni bakozana na valeur lelo basociété mingi na basi bazodirige belle vie zabalola Bela umela tekona banguna na yo famille libota ba marche de pied na yo vraiment bozaki bazala wana ka po bafingaka yo mataka bazofinga yo zomata na bazofinga eza loka escalier mo bazotela yo ozalaki na 1 to bafingi okomi na 2 ozalaki na 2 bafingi okomi na 3 4 baosutuka otelemisi baosutuka boye obonaka tolatola boye président de la République Belvikati. Ya. Pour la nini musala malamu. Wana yeba ngonga na ministre. Le ministre qui conseiller. Parce que voilà famille bozake belé vraiment. Wana kolanda biso. Yo. En tout cas, Nene Ndimbi la brésilienne, Doris Mombani qui soka la patronne, Rosie Mbouyi international Kabobo. Tonton Grace, Miss Margot la patronne, Patiti Tenge, Nick Bams de Brazzaville, Tonton Chiko Sana, Chiko Sana, Babi Chako, Yangwana, vraiment la famille n'a pas basket, quoi, grâce à l'habité, moi, quelques dédicaces, Tonton Yams, Tonton Tadi, Tonton Prince, Papa Kouloutou Yabana, Jericho Betox, Jemima Ibele Demer, donc Rémi Kovodor, place tout vos amis, bisous la reine Moucho, plutôt d'une radio. Côté Nangaï. Merci Nabino Nyoso Bozaki Planché, au Bozo consommer film Nabiso, merci Nabino, na homme de Méga Nayo. Pour nous retirer la Zambalola à Pambola. Merci na Nikleti Duma depuis France, babi famille Libota solo. Sûr. Mon vieux Manu mon pays, c'est grâce à Zala Kalabatabo. Papa Komadi. Manu mon pays depuis France. Mon vieux Ambrose Tete Diasunda leader à Liège. Mon vieux ayo yango ba conseil non, dit tout ça la kaka. Gisèle Yoka depuis Belgique, Ba musique nanga Bibi Mouswamba. Mouswamba, oui, la fille qui dérange. Mouswamba, Tozaka Kawana. Renate Yoïsa. Babi, Talaka Yuno, famille Mwamba. Coco Kidima, depuis États-Unis. Famille Mwamba, famille Nangai. Oscar Nabimila. Au moins, émission Obiaka. Sauf Obiaka, bien sûr, 10 francs. Toi, c'est qui n'a pas un bon côté. Au aimer Yango. Au partager Yango. Au s'abonner. Tala, vous avez un téléphone qui se s'abonner. En tout cas, t'as bien que toi si. Si. Bien que tu l'as non extrait. Bah tu n'es pas là.